On dimanche la mi-fa, certainement vous allez très bien bandeko babolingo. La famille bosomba café à natiki en wapi. Na oteka café bandeko, café on a remède peut-être mbadiboso landangai. Ya café naturel, c'est un effet secondaire. Na eu témoignage à café lelo na seki papa mo abisinga mère na romi teti na ndako ba na romi bébé ba mo bondelanga. Abisko na mena on a ninga systématique mère a éviter. Et moi sentir ka que non mais ma vibration bonne ni doit comme zo ba kawo o atongo penza to la muki mais ya olala ka nini onzo to basi abi café waneza sukaina na ninga osaka na tia mystique somba café papa yo mto mo mto ba 12 secondes ba ronde moko et café wana opeso endurance café wana et comme libido café neza pour na batata te ezape pour na ba maman bele ba perdre libido pour na comment on appelle ça, trop de pilules, trop de contraception et carrément au combattant sous frigide café on les autres traités frigide pardon café on les autres traités café aux autres sukola mokongo café aux autres sukola barin café aux autres traités prostate yo mutaba hyper café aux autres stabiliser tension nazana ba témoignage à café maman mora lobi ya zaki ata téléphone a pas me sonner moteme panzani boyi bato bele bazara bongo trop de problèmes ezangi sa kimia banda komomela café eloko anezo sala soute tension stable somba café oyo pona bato ba travail ka mingi tu travailles beaucoup sala mingi et zozala na ba épuisement café oyo ezo pesa énergie donc au fait so ba nyomela café mo ressenti que non tu t'es rajeuni café o bato batu nenge zo utapezo uta Indonésie et uta Indonésie na muninga mona Kongo ateka bakisa bopikiliki e uta pe Indonésie na moni kuno ndeza so mwana mboka wana café o bandeko ezo sunga ezo soulager surtout biso ta poto totoka trop te ezo bimisa ba toxique dans zoto ouais mais là somba café o mais là eza naturel eza na effet secondaire te eza tellement bien au sepela na motu tout asombi café motu moko ta ebisinga ke no a café on a sepela na moto bien café eza bien te to café donc ba nini nyonso on a pesi ba effet à café o ba to ba vivre yango il y a des témoignages donc achetez les cafés liste ebimi je crois depuis hier ba to belé bomonaki na Facebook ekeye zongi liste ba kombo o comment ba to batina mbongo pa ya kabamba ba to belé ba moni ba kombo na bango na liste te. Maman Brigitte a tine $300 baba mina récit batie ndinga tine mbongo na kombara bamba na agence comme on est bien na liste té il y a un frère ami ici Dédé bato bele ba yebie parce que yembaka Dédé tini $50 lobi bona meka ikana tala so ekokoma do bato déjà oyo bayoka déjà ba eko ya bien te pona monsieur voyant bazaki na moi ba hésitation alobi na meka ki kaka anatala so ekokoma au cas où a cheka 50 kombo ebimete non na biso Tatiana Kafumba tindaki $50 ebimete bandeko ba kombo eza tellement belle liste eza mulai on a lingana lobe bino boyaki ko sala be émission na kombo ya mwana batu na réseaux sociaux surtout na TikTok po bo finga bo pesa réseau e pa ya kabamba par rapport à tout ça bozo lobanini bo lobelo te kongola e ba ka ko bebisa boye bo sali be émission bo pesika bamba raison c'est quoi avec tout ça comme preuve bo lo belote normalement fallait bozonga bo ça sur live contre kabamba bino tellement motema mabe jalousie moi aza na pasi batu ba bona ni basunga parce que kongola sunga te généralement ya moko ya mitema malamu bazali mais mingi basunga te et le fait que ba mona ki batu ba ko sunga ndeko mwasi wana et sali ba mabe et du coup tant au cas bamba sauter premier pour okosa makambo bango bazu ba ko finga la fille ndoki boye na moni même bat na ba commentaire nga mwana mwasi wana kataka na landaki na okela ke malgré ça na passe na okela ke maote pour na misa mabe parce que Bible zolo ba celui qui souffre a droit à la compassion de son frère pour na kindoki comment na pota na ndenge ezali tu ne peux qu'aider na moni bato atanga esalenga Twitter na mona ki nanga nan pota ona ne pazo lela men na zapaki na kipai te na mona do esprit na ngai lo beke moi so a suspect wan yo no mtu anandoki so bazwi penda microscope a molimo bache yo
et ya yo ebima penda rouge bala moko débat bon mon test ta grossesse ebimaka tanta yo ya yo to ebima na sirata 3 parce que mutu normal wana bo moto wana bo nzambe ayo kaka compassion place mutu a souffrir so penzo mo le mo nzambe ata mutu a zandoki so mutu a souffrir oyo ka compassion mona potana modèle ezali mais mutu a lo bakeno na yo ka souci te na l'esprit na lo baki parce que zandoki que moi soit ça c'est pas clair te psycho ka bambali mbongo ba préve bimi que ka bambali mbongo vous direz quoi par rapport à ça triste congolais ka bo mbango na obepi sa réputation mutu yana moi si mo bande ko ba panza sango plus ou moins 3 ans passés et que yezongi na ba Facebook na ba YouTube asali kinduma na ndako libala ye makanga ba douanier akena ko de ba conteneur la fille asala ne ma ba conteneur te kuna ba douanier ba matelaka ye pendant que azala mobali ne ba yimba kina banzembo mobali azana mbongo azana sur deuxième bureau la fille en question bakanga mona mwasi moko photo et puis ba vidéo ba douanier bazo bete ba vite fait douanier moko so pe azana mobali na eto ebita zo bete vite fait na sima conteneur batingami mwana mwasi bato ezaka ye wana bandeko batu basala ba émission sans vérifier bandeko la fin de baya ko loba ko justifier ndeko na bango keno eza yete babimisi ba photo na yena ya mwasi wana différence ye ou bien la dame en question moko zena ba tatouage moko zena ba tatouage te et la fille ale kapete alobata o mwana ya bato et ya ko kamo ezake bato basala ba émission ata moko zonga ta ko senga pardon aya atake bolimbisi eza sangoto zwaki et to moni ba preuve que no eza nango yete ba lekate ba beta ba kabalia ba mbongo masumu kabambalie ba mbongo batu bino boya ko finga Dorcas na réseaux sociaux awa tina niveau ko loba ke no prophète amoninga na yo po aye bisa ke no ava yo po yo loba na ava ko tanda ko na fo ke na ko informer ministre mais c'est tout à fait normal parce que ministre ala ka kendako. Et du coup, bazu a pied le va yoko talanda kumoko. Et azaki na intérêt pour informer ministre. Et ministre a ebisa qui il faut tenir au courant. Parce qu'après ça qui est bon, ça c'est examen. Donc azaki na intérêt pour yeba situation zo évoluer comment. Bandeko. Et pas ba congolais bimi ma fallait pas. Moi na ya batou. Et elle a même demandé pardon. Alobi, oh zo le kantra na prophète, nzambe ka moto ayebi. La pauvre non kila ki ma ouais. Bon, il faut changer ba congolais. Kabambalie bambongo et voyant kabamba soki voyou kabamba bon mon niveau a fini si baluba. Tala na ba commentaire to ebisa ki bino ba prophète baluba baza escroc. To ebisa ki bino muluba amutu te. To ebisa ki bino baluba ba to pesa confiance te. Toloba na bino muluba omona lo nzambe te. Muluba moko ta kokota lola toloba ki boyo karate botala lelo kabamba makambo sali aza muluba c'est normal bandeko baluba ba finga mili susu na ndinga osangana te siko bandeko bino bozo ya koloba awa ko se défendre to pe ko se siko toloba nini toloba nini et la saga continue toujours baluba à la page de makambo nyonso mabezo lekezo selema na mboka kaka baluba batoza ko sala yango siko toloba ni biso tozo bunda pona mambo esila ba anti valeur ba benga onini ba discrimination ba benga on ba ki tribalisme mais bandeko na nga baluba belle famille na nga baluba boli ko changer te bandeko kabamba à parvenir koloba ke bino nyonso oyo bozo yebisa ye ke bo reporter plainte ba ebisi bino ya banga justice c'est kabamba ki a dit na ba vidéo moko bato bele bo moni ba vidéo wana kabamba lobi Dorcas tanga bane ko souffrir bino bozaki wapi lelo so bato ba mo pesa Dorcas mbongo c'est grâce à moi parce que ngana na sala ba vidéo archi faux et c'est vrai tant kabamba sali vidéo ezana bato ba ebi pe kabamba ba yaki pe ba soutenir. Mais Dorcas a dit que Kabamba n'était pas la première personne. Donc, par exemple, les vidéos on a landaki Kabamba zakite. Et pour nous, on a une vidéo Kabamba zosenga SOST. Nga vidéo on a mona ki liboso zaki Dorcas et moi je crois moninga ne mutabana ko filmer. Nandinga zo expliquer nandinga zo senga. Et Kabamba yako sala pe oya après. Bande ko ngeza passe eza mawa. Kabamba système ka ya artiste en danger. To ebinde on a biso na kufa mwa ota nkombo nezate. Nde ba je Kabamba viva na yango wana. Shida. Non, comme on va mais il a droit de manger. Manger où? Moutuna zul au côté. Manger où? Oh, il faut son carburant, mais il faut son Dorcas.
que na mbongo oyo bapesi nalongola ata quelque chose na tia carburant et non azwi mbongo ya bato alakisi te ale yango atie na poche, ça n'a pas de sens. Mentalité kongola sunga ya pamba te fo alia pasi mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te ikolo evangelo na yo yawe mabele nyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa maintenant tu
métamorphosé osimingo sambwe maladie na biso olingo bebi naza toxiqué grâce à lui. Tango akufi badepsine balobi keno akosekwa konzamba bakristo pasi alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otango akolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mobe ekotaka na ngulu so bino bolera ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na ngulu